iji. Tozanga ba papa iji. Tozanga ba papa iji. Tozanga ba mama iji. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana biso na bino parce que likambo eza ya contrat soki tolobite boyokaka motema pasi pamba te na pokwa bozangaka nini akolanda nini akotala ba information nini bokoki kozwa na oyo etali ekolo na bino. Lelo tozali kosala émission na mwa mawa na motema, mwa mawa te na mawa na motema parce que to perdre un grand homme de l'armée de notre pays. Potangu tozali kokumisa mampinga na biso ke balongi ezana batu oyo bazali kosala ke balonga. Lelo to perdre mwana mboka Jean-Lucien Baouma, général oyo azalaki ya 8e région militaire, azalaki kuna na est na Nord Kivu, akendaki akufi. Alors nous tokotika jamais ko rendre bango hommage pe ko bosana to bandika ka émission boye sans que t'honorer mémoire ya oyo auti kotika biso. Tokobeta masolo bande konangai na oyo etali rentrée scolaire. Émission oyo eza spéciale rentrée scolaire. Bien sûr, toko répondre na moi mituna na actualité mususu ba dossier mususu bo mesana kotuna tuna biso, mais boye bake eza rentrée scolaire nde tokobete la sete lelo. Ba oyo bazaki ko se préoccuper na oyo to annonsaki, boye bake tozali ko répondre. O wana il faut to ebisa bino que ndenge to lansaki to sengaki baya na ba billet de vacances. Na moni nazana mwa mupiko ya ba billet de vacances o boko mona oyo bandeko baye nango à travers Kinshasa Mobimba. Bao baza musika batindi ba SMS. Nazo mona ba complexe scolaire élu, ceux qui élu na habité. Ba Institut des Beaux-Arts, nazo mona ba école conventionnelle protestante, nazo mona ba Safak, nazo mona ba Saint Raphaël, nazo mona. Donc ba école eza ebele, nazo mona ba Aurore, nazo mona Lupio, ba école eza ebele selon oyo tomoni ba billet de vacances ba memeli biso. Tokobeta masolo bande konangai, pamba te eza musala bino opesa biso. Pona tokoka koyeba banani bazali kosala nini eza sima nango. Lelo rentrée scolaire ezali awa dans quelques jours bande konangai baboti na Kinshasa bakozongisa bana na bango ndenge nini akende lufu bakangi aluka musala bakutuna ye ekolo apusa moto antimoto bakomi na nzela bakokanga ndenge balingi to yebi même pas service yango ekangaka bawewa eza service nini. Mama kende koteka mikate opération buka tumba boto la swa minu na mukongo. Alors que depuis ebanda tomoni place moko te ba organiser mwa wenze ba mama to buka kikuna ya malamu totongeli bino yango. Eza ba mituna tozali ko mituna. Bana bakotanga to bakotanga te. Soki bakotanga wapi? Na ba condition nini? Uniforme somba na école. Fourniture somba na école. Makambo eza ebele na bandi. Tokobeta masolo nazali koyamba bongo papa Léon nembalemba oyo mokolo Molière télévision boyebi ke to sala kanaye émission ya babola pona nini
nani akolobela babola ba député ero na vacances parlementaires lokola mandat ezananu vacances parlementaires ezana poto bakezwa ba contact et pas ba décideur sikoyo makambo ekoya nde bazongeli bino pe ba population ndenge na bino bokotika la kaka boy tokobeta pe masolo ya Ebola pamba te babenga kibiso pa bande ko mususu balobi me bolobi makambo ya Ebola batu bali hanyama okauka te biso siko tozoteka lisute tokotuna soki pona kaka yoteka comme ça batu bakufa to ndenge nini ezali solo balobi pe makambo ba mbote balobi biso tolobaki mbota boete il faut ya boy papa Lewan lobite ya boete il faut ya boy mais finalement ndeko mususu pa bengi biso alobi me siko na ba bus ndenge tokotaka ba 5 soki ba 6 na ban Ebola yokota to yokota te mbote papa Leon mbote ndenge Oliézer oza malam toujours merci na ndenge toza kokoba na musala oyo yo moko lobi toponaki yango pe lelo batu pe balingi yango baponi yango donc fidèle au poste pe si batu posa ya kosala ba émission na lingala en tout cas wana non comment mikolo yo bazolanda biso ezaka ba makamba ba muziki ya ba nini te toza kosala quelque chose pour la population na ndenge tozozwa ba message ya encouragement na monique Tokind. Avant toute chose toko leka jamais toko banda jamais mission alors que moko wa mampinga kufi général Jean-Lucien Baouma. Aimons. C'est vraiment Tokolo malheureux puisque eza vie à Montonyonso, vie à Montezali, au Botami, au Vivre, au Koufi. Azi asalaki AVC, na kati ya musala, ba évacué bon, ezaki trop tard, to perdre élément, il y a un Congolais, un vrai, voilà un vrai combattant sur le terrain. Oyo penzo monike ba maman basali matanga kuna na Kivu puisque ba yebike moto azako bundela bango makasi hein ezali général nenga kamati auti okufa c'est malheureux donc na kanisi batunyoso ba yebaki to bazoko landa ba activité nae musa nae baza na likanisi moko ya malamu pana on a perdu un véritable combattant na musala oyo mboka na biso ezako bunda vis-à-vis ya banguna. Tozali ko féliciter Armée Mobimba na bande kwa Nord Kivu ba o balobi ba universitaire balobi 2 jours tokotanga te pas d'activité pour na honorer mutu oyo yango pe tozali ko rappeler na opinion que soki ba pesi bino ndingisa surtout bino ba musicien ba ebisio kende ko yembela mampinga botika biloko na bino wana ya mabanga parce que olingo se retrouver libange komi otanga gouverneur oyo mabe gouverneur toyoka kombo a caporal te ya général moko te ya colonel te siko nzembo wana ya FRDC na nini il faut kaka ba politicien ba récupérer ka makambu nyonso tout eza makambu to koloba avant que tokota na spécial parce que émission oyo eza spécial rentrée scolaire nde otokobeta kitoko avant que tokota wana na lingio pesa nanu bandeko bana posa ya koyeba ba suite il y a quelques dossiers aussi to aborda au pesa bango quand même synthèse dans quelques minutes baeba ke dossier comme na niveau ni kitoko na bana d'abord na problème ya Mandiango Molière a comme ça vedette na ndenge injustice et salimaki na ndenge moi na ye tina minito yo chers téléspectateurs boyebake moi nazara na morgue nanu bakundi moi na te mais procès à Mandiango esi bandi procès à Mandiango nde ozomona ba avocat wana tozaki na CPRK ba avocat ba le bien Molière aza wana te toboyi Molière azala te yende a dénoncé likambo heureusement ba président ya cour bazalaki wana ba bino eza problème à Molière te eza likambo ya kabalate eza likambo ya ewango te eza likambo ya mwana kufi na kati ya kasho tozana besoin toyeba vérité en ce qui concerne liwa ya mwana wana donc awa bosi bo landaki procès wana ebandi awa lelo tozana deuxième partie au ba téléspectateur na biso ba Rolanda
procès au continuer et na ndenge zo ke nembango biso liboso to kanisa ki ndeko désert ke baso vendre la dossier wana mais ba magistrat au bazali wana bazana besoin likambo yo esi la toyeba ce qu'il en est advenu exactement concernant mort ya mwana donc procès wana zo continuer pe mwana bakundi était mwana za na mort. Bongo dossier ya maman Fifi. Maman Fifi, ah, wana il faut to vendre lango. Puisque bango bakaliske biso tokolemba. Bakaliske ale bien problème ezate comme ne lemba lemba, problème ezate lokuta. Wande na ko changer so na luka nazana bakomo ebele. Bakomo ebele ni to continuer li kama maman Fifi puisque na kama maman Fifi na ebisi bino chers téléspectateurs. Ezali association de malfaiteurs. Oyo bakamati ba enlever mwana bateau. Bateau baza na kati ya likamwana. Natangi bango. Natangi bien monsieur l'ambassadeur ya Grèce. Aza na kati ya likamwana, aza na kati ya complicité wana. Monsieur le DG ya DGM. Il faut s'expliquer. Akio bana nie ndenge wana te akalisi ke tokotika ka non. Mwana wana bimaki ndenge nini? Ndeko Eliezer, papa azali congolais, maman azali congolaise. Mwana abimi avec des documents grecs. Bozo boya kozongi saye. Oh non, total anan. Troisième larron. Ezali o babengi Interpol. Wana ngana zoloba natangi yango. Si ça ne va pas, bakofunda ngai, bakofunda biso, naza d'accord na niveau ya justice nako démontrer que Batouana Nyonso bazali complice na enlèvement il y a un enfant congolais bazo sa eloko moko te oyo mona na lakisaka ka OK lokuta ezali raté hein wana ikomi lokola oyo les grania wa lobaka makambo ya nyao ya Rwanda ezali problème ya complicité il y a des complices tribunal des enfants etc. mais tokovan de lango Tokovan de Lango, ambassadeur, il y a Grèce. Alinga lingate. Nous allons déjà tout de suite bandi kokoma na ministre affaires étrangères na biso. Alan de Lango. DGM. Bokovanda tokotika binote. Oyo moko lobaki apa na kofuye batu baza les premiers. Toza na besoin boye bisabiso mwana wana abimaki ndenge nini pe abimaki na mikanda nini. Abimi na ba mikanda ya lokuta. A partir du moment que obimi na mwana na mikanda lokuta, mwana wana ifwa zongawa. Tokotika ngote, to négociation loka bazoli ngolali sabiso pongi, loka ya bango balalaka. Nous allons maintenant tokamata tokota na niveau international. Organismes internationaux, tokamata ministre na biso ya affaires étrangères, tokamata procureur général de la République. Nasenga ki audience. Pardon? Flori Kabange Numbi. Oui, un des meilleurs procureurs parce qu'il reçoit. Ils n'ont pas reflaté. Il reçoit ce qu'il mais c'est ça son travail. Et il fait son travail. Et ça, avant les 17 ans, le gouvernement Robima, bazongeli makasu. Kofina makasu wana nde ozoma nezo sangana ba makambo ya Ebola makaba ko pesaka batu ba mbote bani ba mbote ya makaku pende aza ko c'est Ebola donc sans effet sala musala na yo procureur général a Rolanda Likambwana procureur général de la République Flori Kabange a Okamata il va se saisir de ce dossier puisque Tokomi Mango est pas na ye. Il est inadmissible qu'il y a une complicité manifeste. Na lobi ango malamu. Je vais me justifier s'il le faut. Na sima nangai mama Fifi o bayibiye mwana ndeko Eliezer. L'ambassadeur de la Grèce est impliqué. A délivré ba document ya mafia, ya mayuya. DGM bazali impliqué. Babibisi mwana oyo azalaki na identité azaki na passeport te. Moi on a bimi na passeport nini monsieur le DG de la DGM. Je regrette beaucoup. Yondoza responsable. DGM a sali musala moko malamu.
DG m'a informatisé, mais ce n'est pas pour autant que Bokola Lissabiso Pongi, moi na wana abimi ndenge nini. Ndeko Eliezer, qui est mieux placé que le DG de la DGM pour na apesa explication na population azolanda biso. Bokovanda niente na ba tour d'ivoire na bino. Il faudra tôt ou tard s'expliquer. Bino bato saskou il y a Interpol. Il y a un problème de kidnapping. Ezate ano moni mwana abimaki avec un jugement na jugement wana tokolaksango jugement wana moto abimaki na kombo ezali na jugement eza deux personnes totalement différentes mais le wana lobaki lelo ezali spécial rentrée scolaire voilà un peu comme moi information sur différents dossiers. OK. Troisième dossier kaka zela de Eliezer pardon. Oui. Yonde bandaki yango makambo Ebola. Kinshasa ningani. Oh voilà de Eliezer papa Molière ma bambi César Outa na Équateur toujours te kali sousouté maman papa oh eza un problème papa Molière to ya ndeko Eliezer te tozaki na ba réunion na ministre de la santé na ministre de l'intérieur na ba konzi mosusu o ba pesi biso information concernant Ebola. Effectivement Ebola bokeba bo sukola maboko ata 20 fois par jour sukola maboko. Ebola na ne komi na Kinshasa te. Contrairement à ce que Batuazo Loba, nous avons le devoir de informer. Ebola ne komi na Kinshasa te. Ebola ne komi na Kisangani te. Et comme il est Ebola Boendi. Ah, qui a dit qui ben. Bon, Ebola. Ebola na ne komi na matadite. Ebola ezalikaka na coin moko ya Bandaka. Bandaka te dans l'Équateur. Ouais. OK. Mais ba na Bwende na Jera. Ba ebisi biso to kebisa kaka ko sukola maboko. Ko éviter ba bisou. Bino bato bolinga kaka ba bisou. Ba ebisi o pesa kama besa muke yo wana o kama di déjà munokoza otindika ngo liboso ba bisou tout contact. Ya poso esika na mutuka. Esika na mutuka na ba 5 na ba. Yangwana ndeko Eliezer. Papa mo batindelinga SMS alebi ah papa Molière. Nga za soda. Et bon zo na kuta ina mokozi na ngai abeti nga salut apesi nga loboko. Yo yebisanga na kyo yamba loboko bien na kyo boya. Na ebite na likamano lobi degeli. Bon, yemoko na yebi mokonzi pa azolanda. Il faut qu'on soit pas précaution parce que ils a pas la sécurité à mutu. Bref, ils a pas la sécurité. Biloko akolia eza lokuta ministre ya santé ya bisibiso malamu ke bien que biloko eza utana bandaka na Équateur. Mbisi eza kopesa Ebola te. Eza ke so okutito makaku makila baza ko dépêcher ye omonaki chasseur moko akendeki azui gibier. Aye na gibier na ndako na ye. Mais gibier wana ezalaki na Ebola. Mais ye quoi que amemaki yango mais mwasi na ende akufaki liboso. Pona mwasi nde afongolaki gibier asimbi makila. Makila wana nde ememi Ebola. Mais mobali tisasko na kanisi mobali azali. Eza problème surtout ya hygiène, ya bisimba simba. Bokeba na problème ya bisimba simba. Hygiène ba bisou ba donc on doit se prévenir. Ebola soye koti na kati ya Kinshasa ville na biso ekobeba non seulement pas ba morte. Ville na biso ekobeba ba vient ko ya lisusu te. Vous imaginez ce que ça peut amener comme drame et conséquences na mboka na biso musaya na biso ezande ko informer. Voilà un peu généralité to zuba biloko nyonso. Na place ya mutuka wana o répondre kaka te to lobi na mutuka parce que ba mituka na biso za climatisé te 5 na ban banda bo finana ki boye mutoki contact corporel. Bon, il y a rien pe kaka nde bon matin ndeko Eliezer o mona na ba taxi bis moto. Il faut ce que tu l'as chassé comme ça nzoto na nzoto ko kaka wana te problème ya hygiène o mona ata moto azana Ebola te mais soki abeti kaka loboko boye oka masasamba ozoyo kapenza le sucré concentré ndenge eza kobima eza problème ya hygiène. Congolais, il faut akanisa, abongisa, hygiène nae.
puisque na kata ba biswana ezalera mususu solo to ibe sike utité mais tala ndenge bato bando fongola ba porte pa na ba kima donc eza problème pe hygiène à tout niveau. Voilà, na bandi tokozongela minute na biso et pour ça to dégrainer déjà minute na oyo baboti ba kozela pambate à quelques jours ya rentrée scolaire. Pas ce qui bene. Baboti mito ekobeta. Pas ce qui bene. Annonçaki makambu ya baela biso ba billet de vacances. Ba école oyo bazo imposer ba uniforme, ba école oyo bazo imposer ba fourniture scolaire. Ba école oyo ezali ko imposer ba ketch ba école oyo ozokuta ke mwana ya maternelle na mwana ya première primaire alinya consommer ce qui 2 rames de papier rapport nini yozu par rapport ya auto lansaki. Est-ce que ozana ba preuve msusu ozana quelques écoles ezana kati ya dossier wana bon auto développer ndécolésere mawa mingi puisque ba parents ba koma bilanga ya ba commerçant. Je suis bien placé pour le dire dans une école privée. Bilanga. Mais toute chose quand même, il faut des émissions de ça essayer d'améliorer. To mirake, to épauler pe bakonzi amboka. Mais toujours au monde, on dirait bakonzi amboka ngo eza ko déranger bangote. Monsieur le ministre, il y a EPSP. Makere Mwangu. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Léo Sommet. Yewana, Yango. Yango a baraté sur le tangi Yango. Yewana, Yango. Rentrée scolaire est dans une semaine. Mais bino peto bana olobake, boko misaka. Et commis dans moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Et ça récolte mon boulot. Et sanga ekoti mobulu ndeko Eliezer voilà papier nanga na za nango awa ba komoteka ba ketch na école obligatoire la carte ba fourniture ba komi ba uniforme wana $15 $20 obligatoire soko somi yango na école te longwa na yo $15 à $20 minimum de tobandi nango. Il faut fixer parce que tous en billet de vacances. Oui. $15, ceux qui placent $15 ils ont pour la chemise kaka. Oui, na CT. Oui, na CT. Le roi de Tamla Ramitakala, na CT, oh, toujours le na likolo kaka, ba chemise kaka. Ba école yango eye bani. Awa tozana tango ekozanga. Yo moko lakisi ba dossier awate. Oui. Mais quelques-uns totanga nous. Ok. Cardinal Mosengo. Kuna $20 na chemise moko. Papier duplicateur pour na mwana moko. Mwana ngo papier duplicateur. Omoni ba diviser ngo en deux. 50% ezali pana akoma, tanzu 50% pana bakeni na ba toilette. Puisque côté à ba toilette pe kuna ba toilette ezali propreté. Omona ki école mususu abazo 3000 francs. Pana ba bongisa ba toilette na bango. Tokei élite na bandal 15 000 francs congolais na chemise. Monseigneur Moke $15 na chemise moko. Sainte-Thérèse, hein, école Sainte-Thérèse. Cravate na ketcha pembe $20. École Malula na Mongafula. Na kati ya classe moko 70 élèves. Na classe moko 70 élèves et par salle. Diambena na Rigini chemise $15. Ite Gombe pochette ya pamba oyo mwana batia kawa ya ainsi. Oui. 7000 francs congolais. Lycée technique ya Mbumbu $15 000 chemise na cahier de communication. Tozo kende. $15 ou bien 15 000? Ah, na ba montango e komi ko beta mutute ndeko eleze wala nyoso ba parents nde mitu eza ko beta. École Malula $600 ya Minerval à compter à $300. Na kati ya classe moko 70 élèves. Lycée Tobongisa
Tobongisa, lycée Tobongisa. Uniforme, $30. Hein? Olingate, Tolingite, Keno Luka, Balobara français, quand on ne sait pas payer son restaurant, on pique-nique. Oui. Hein? Kuntwala, Minerval, $780 na maternelle. Tokei, Aurore, Aurore, $500 par trimestre et par enfant. Na classe moko na maternelle. 45 élèves. Comment voulez-vous na maternelle Aurore Matanelo? Oyo, nazana bakoko bazali kuna bayembaka. Pipi, Aurore arrive. $450 par trimestre. Na Katia Salmoko, 45 élèves. 450 ou 500 $500. $500. Ouais. Ndeko 450. Au Kamata, na longola bango puisque école il y a 450 élèves par classe. Moi na akobimase bourrique. Alors, na continuer ou bien Pekisanga? Oui. Bondelanga. Na lingi o bakisaka moko comme ça tozong. Ok. Nakamati Safak, soki Voilà. Safik. Safak. So, yaba turc. Oui. Eh, Kinshasa Makambo. Ba turc. Voilà ce qu'on appelle une escroquerie. Safak wana soki Safik, soki sa turc. École wana bani ndeni ndeko eleze. Yebisanga. Papa moko auti wana azali turc. Aye alobi non alliance congolo-turc. Bino batu aye pespe bo pesanga terrain. Ata terrain ya kotonga te boya nakamata nakati ya ba bâtiment na biso ya ba congolais biso ba bâtiment ba congolais. Bo pesanga na ye ko salisa bino. E pespe lokola bazala kaka. Bon. Na ngolo bateki bololé akala na lobi angote mais quand même bon comprendre. Bakamati bâtiment mobima école wana bakanti ba pesi. Balobi ekosunga les enfants congolais. Bakamati wana babandi Minerval 150, 120, 150. Lelo Safak soki Safike soki na cadre ya amitié turco-congolais. Biso ba congolais tozana besoin to apprendre qui turc. Tango ba turc na sak xénophobe te. Na nde maele na congolais. Muko nini ba na biso ba ke no tanga na Lingala na Turquie. Donc bakamati kuna bakoma ba na ya ba turc batanga pe Lingala. Batanga pe Lingala. Qu'est-ce que la langue turque est ko amener ezanakati il y a enseignement primaire et secondaire te. Oh bah c'est ce que bah avantage bazo pesa Safik Safak. Yanini. Puisque biso ba congolais dozo profiter te. Manuel scolaire kaka ya pamba $750 ya fourniture. Oh. Voilà. 750 francs ou bien ya oh qui a dit kibene bon bandeko 750 bando yekola qui Congo $750 ya fourniture. Ah bon. Et batu ya IPSP bazali ba inspectorat bazali ba inspecteur bazali ba inspecteur o bakino sala ba test d'évaluation et ça rappelle le comment côté o yeka na mbongo ata mwana ngwa bimi bourrique ndenge nini. Notre enseignement est malade. Monsieur le ministre Maker Mangou, il faut que qui se tait consent. Qui se tait consent. Monsieur le ministre, tout ça l'émission nayo namakamoto zo loba toyeba to lingi oyambi biso soki pe olingi oyamba biso te tozo ça forcing te mais biso toza na devoir ya ko informer population. Tous un devoir il y a quoi informer les parents, tous un devoir surtout il y a quoi informer Bakonzi. Monsieur le ministre Maker Mango, na auto quelques écoles et tant des angibiso. Donc tangango moko bon toyeba yo sashikoyo. Est-ce que vous allez quoi prouver to ko za mesure que makamwana est diminué to et si la voilà, na aussi licité pour na zozongela yokaka tozolo bela spéciale rentrée scolaire. Makambo confirmation ya bana. Moi natanga ki na école
il faut kaka continuer na école wana lobeli yango te confirmation pe po tozomona yango na kati ya babillet de vacances confirmation ba $30 confirmation ba $50 ça dépend d'une école à une autre. Ba école wana je peux dire à 90% ce sont des commerçants. Nde omona moto akamati asali hôtel wana batu bayaka lisusu te ou bien quoi a transformer yango ekomi école. Na kati ya ba commerçant wana mais ndeko Eliezer combien de nombre d'élèves na kati ya classe moko ba ketch yo mwana ya primaire bazo senga yo rame duplicateur RAM duplicateur ango boko salango boko zengo ndenge nini. Nous avons moins de 230 jours il y a classe yo RAM duplicateur ezakana 500. Ndamo wana tamususu bon pana ba toilette pe ba toilette wana bolakisa kaka omoni ba dessin ba komi bana kitoko ba kamati ba jouer o ya tombola bwaka wana ba jouer wana itondi mikolo yo ba kamati ya kitoko ale ba bengi biso ba bolole boka mata bolakisa ki école wana eza malamu sans effet. École il y a plus de 30 élèves par classe eza non viable et monsieur le ministre Makera ebiango et les inspecteurs le savent mais eloko moko eza ko salema te. Eloko moko eza ko salema te outi kolobelango place olobi wana école batondi nde ba commerçant bazana souci ya bana batanga malamu te ko senga mbongo ko exiger confirmation awa toyo kati gouvernement à travers je crois ministre ya EPSP balobi que pas question ya makambu ya à compte ceux qui mwana pesa compte te moyen atanga te ezate wana pe uzana belema nini to commentaire nini par rapport ya décision. Mais likamo wana ebandi le loté ndeko Eliezer tout chemin mène à Rome et tout chemin ya ba commerçant wana ba école privée généralement ngana uti wapi na ça une école privée na ngai oya ko sala ka moni teni c'est obligatoire et autres. On a essayé d'améliorer moto na moto. Nous devons essayer d'améliorer tout que la paix ba parents n'engol ba mawate puisque to koma ki ba niveau ya ba tout ozarana mawate yo parents il faut kamata obimisa mbongo puisque parents mon côté oza consciencieux akondima ke mwana atikala na ndako mais ba école ya 70 élèves mais le gouvernement est au courant. Le gouvernement, c'est-à-dire représenté par le ministre EPSP. Émission les alliés pas contre le ministre EPSP. Puisque le ministre EPSP a salipé Moussala Makassi. S'il y a parmi les ministres, Moutoubakou félicité. Mais, Atikara na félicitation en atte. Mais comment avant dîner? Tomeki obenga yeba na kaya mbabiso. Ah, naken sala. Ba demande au van sanga on dirait na yepa na ko lié sangai to yende ko pesa yo information na ndenge makambezo kende yo snobé ngai to snobé biso mais félicitations mais ba ko juger yo oh ba parole yo so bazo koma banane mais ba électeur non ouais quoi que côté qu'on a ba électeur sans effet là ba comment est-ce qu'on a ba député na biso ba oti ba vacances. Bauti vacances bazolingo tika vacances te vacances wana nde ezali na ba kermesse na ba bandale na ba selemba onde vacances esika batu bauti eloko moko malonga pe bakosala ezate makamona ebandi lelo te baba te débat bateo ya kachera senga ya osala droit de réponse na ye na makamona na edingwe ba honorable et déshonorable ba ko baba bazolo beloko mokote vacances ngo ezo sila te pana bolo baba biloko ndengo yo biso batala biso yo Eliezer dangai tokomaka ba ennemi okanisi que ba ekolo nyoso tozo utanga pe to silicité to continuer ko tanga il faut to tanga yango ko tanga ngo te totala tango oyo amoni ke to koselie makambu aya ko pesa biso version ya malamu biso to posé na ba document otozanango ko kima na c'est exacté ouais ba koma zasko yo motaza yeloka koloba akimi mbango akena na c'est ça ouais na mukanda avec copie pour information en commençant par les chefs de l'état chef de l'état yeko sala nini ya chef de l'état
ayebi mais biso nde toinformaka ye Oui. ayebi te ke na kati ya baekole awa baekole bawese eza te 70 élèves par classe makambo ba minervale makambo ba uniforme makambo ba écusson makambo c'est de l'extorsion pure et simple. Sur 100 écoles ici à Kinshasa, 10 bazo sala musala. Totangi par exemple le Loupio. Le Loupio ezali école moko ya luxe. Ne va pas au Loupio qui veut. Okei na Loupio. Osengi ke o komisa mwana na primaire na maternelle. 30 élèves côté ici ekoki 31 te. Tamzu Loupio a foutinga non. Loupio aboyi ko yamba bakoko na ngai. Bana na komisa bango kuna pise balobi kota esi ekoki. Mais ba voisin o baza pembeni wana. 40, 45 élèves na maternelle, c'est quoi ça? Et vous vous vendez comment vous vendez? Oui, vous vous vendez et vous vous vantez que vous avez fait enseignement non commerce. Commerçant et il serait temps que le ministre akamata zoa ba sanction, si pas ba sanction, azoa ba mesure pour na commerce wana et continuer n'engwanate au détriment des parents. Nabanti kuna toko bangate parce que même tant que zo inda na population, toujours insister sur les social. Tant que zo inda na kacha population, ezo bimakaka que Joseph Kabila talela biso likambo. Matata Ponyo talela biso likambo. Mama Olive tal. Tant que zo beba ba konzinde bazo mema mikumba yango tozo sala que ba konzi ba koka koyeba pour que ceux qui basali eloko mon côté biso population bayeba que balinika ko sala te information de yango wana tozo pesa bato et en plus tolobeli makambu ya ba papier duplicateur makambu shiko ya ba toilette oyo to équipe que pona ko bungisa ko entretenir toilette 3000 francs par élève tokotinda ndeko Eliezer tokotinda ba caméra cachée. Oui. Car na ba na biso. Omoni penza ke wese o balobaka na Kiswahili kimbotela ngoloba o wese si etonda bakamati ba excrément etondi nde bakamati ba brique mibale o ya brikine wana bati pembeni. Soko sa sikoyo etondi bakamati o mati wana na likolo encore babe ngango ba wese turc bande kona biso ba bakolo kamati école safari soki etondi oleba pepango bakamati sous brique moko ya brikine bakamati batandi bon oyo bato lokola biso baburo oyo toyibi ovisite okobimana ozoseka yo lobi baburo bino baburo oyebi kovisite omanabi toilette oyo bazobakisaka soki etondi babakisi brique omati allez etondi bakamati sous brique mosusu bamati oyebi ko visite okobebisa sapatu na yo donc comme chocolat sapatu comme chocolat mais ozo senga minerval ya $350 $400 par trimestre. Chers parents, avant ya kokomisa mwana ngana vivaki yango na école wana zaki na lycée Molière omoni penza ambassadeur zaki na kasi ya Cuba ou bien aye kokomisa mwana abi monsieur avant na kota na enseignement na bino bolakisanga nanu toilette na bino ezaningeni ouais avant na komisa mwana ata na yokaki bolakisa biso toilette na bino eza ndenge nini hygiène pas hygiène abanzo ba jenaka na ba biloko baza kolia wana etc ba mususu donc bref ba la plupart ya ba ekolo toza kotango ya ba $400-500 ba toilette zana solo moko ko saka mais ba senga ka ba papier hygiénique yo zo senga bato basala hygiène omoni soki ba sengi rame de papier ba papier hygiénique il faut baya na sachet 30 papiers hygiéniques 40 papiers hygiéniques na maternelle pana dessin ya la nature basengi parents omoni classe wana totanga ba aurore banine etc basongi chaque enfant doit venir avec un fruit maîtresse asengi fruit fruit wana calculé 45 bana na maternelle baye na ba fruit 45 fruits 45 maman ozoma institutrice Longindo
Longindo. 45 fruits multipliés par mwana na mwana fruit moko. Pe balie fruit wana. Mais bana basa koya pe na kamwa déjeuner na bango. Mama azaranzo kande na bana nae akomisa bana nae kamwa na ndenge ya compensation lokola azali maîtresse etc. Saucisson na boudin nyonso ya mwana balie. Bakamati mwana kolo mapa bapesi ye mapa ya pamba. C'est un commerce ya ba commerçant. Et ba inspectorat, ba inspecteur. Basa ko sala nini? Déjà le niveau enseignement zéro. Onde o manaka mwana alobi la femelle du coquet ezali coquette. Hein, o mususu aseki alobi non, ezali coquine. Les grands niao, alias les grands niao, dixit les grands niao. Bana pe na mutu Nicoloyo. Notre enseignement est malade à cause ya musala ya mabe oyo ba inspecteur baza ko sala sur le terrain et ba inspecteur pe ba komi pe ba commerçant. Bakomi pe ba commerçant mais o ya hygiène wana lobité parce que au monique bazana souci kaka ya hygiène na ndenge bola yé ba école ezo senga pas seulement peut-être 40 rouleaux ya papier hygiénique mais aussi ba savon au moni ba savon oyo ya mai oyo ebimi oyo bazo fina boy ba komi ko tiela biso ya ba fleur na bité soki ezo longola lisu microbe toté. Wana bakamataka ba diviser ango par 4 ba bakisi mai wana ezaka mai pana économie etc. L'hygiène dans les écoles c'est catastrophique de ko lycée tambo. Hygiène eza catastrophique toujours kende malembe na suka mais là comme sous to constater yo lobika ba aurore ba nini ba école ndenge ba pesi mais to moni pe na ba billet de vacances ba école conventionnée catholique. Ils appellent moi ebele wana nde ba commerçant lisusu munene ki catholique wana bazotanga catholique ezali kombo moko pona ko attirer ba parents yo kanisi ke okotsa mwana na catholique eloko moko catholique wana ezate eza obele kombo mais puis yo catholique elingolo ba oza moto malamu ozali moto oyo ozalaka pembeni ya pape ya mawa okende koti ya $750 $750 ya Minerval ki catholique na yo eza wapi bakosaka batu ki catholique wana c'est un attrape nigo wana parent kanisi ke ake na école moko ya kitoko bakanga suki na école wana badimaka ba mechete c'est des artifices na caisse Minerval les na combien yo école catholique. Ce qui okebite mwana kenda kotanga azongeli o mamelo mais en plus en dehors ya owana tozo mona pena ba billet de vacances bazo senga pe ba photo passeport likama photo passeport ezapendeni baba mole soka sikinengo yo ndeko elise et comme ça sikoyo maître monsieur moi monsieur ça déjà un piaquer moi citoyen bon après ça moi monsieur maître ça déjà un piaquer baza au kamata $350 par trimestre 400 500 babisika mzupe bassin toboité mais yo professeur bapesa ke ta santé professeur ake na Wenza Mariano esika ba cameraman na biso mingi babanda musala na bango ake ko somba caméra moko amuke akomo lata nango yo mwana soki osali photo passeport epa na yete ekolekate ba professeur ba komi osala ba photo passeport monsieur prof photographe oboyi osali photo epa ya maître te aïe baby ba photo wana ba kondima ngote non c'est ba kondima ngote mwana kotanga te pe ata soka tangi so azana papa moko to koko moko lokola ngai ya makelele akobima kaka l'échec pas kobima seulement l'échec lokola ba pekisa ko bengana bana bachaka bango alikara bana musu bazotanga ya azotanga te bache ya alikara photo ngo pe ya qualité mabe moindo zo mona ka mino eloko moko malunga ezate ba photo ya mabe surtout ba photo ya ba examen d'état oya ba 6e okomona elongi ya mutezo mona te obele mino dès lors tozo mona ça sur le terrain voilà nalingi to sukisa
mais tozali consister pe kosenga que ba service ya monsieur le ministre ya EPSP même ye moko andima koyamba biso to tuna ye mwa mituna moko to mibale parce que yende mokonzi akoti koloba na oyo tozali koloba ayebisa biso soki ye pe azwi ba décision nini par rapport ya bana oyo batangaka na pokwa tozwaki pe doléance moko balobi bana ya pokwa babimaka ka ba 17h30 bon ezali pe ndenge nini par rapport ya proposition ya parent parent wana aza na raison mawa mingi biso moni pwana mwana atanga na tongo eza minerval mosusu lokola bazana posa ya mbongo ba commerçant pwana ke bazo wela quand même ba place comme 70 élèves par classe ozo mona ke ba créer cours après-midi ba doubler mais na ko doubler wana lokola na ba problème ba transport la plupart des écoles commencent à 8h au roman na ba keti 13h mais sur ba keti 13h au mona ke il faut pas que na 17h30 pas na ke cahier de charges oh ya c'est ça que cahier de charges oh ya biso programme na biso ils allaient respecter et bazo kamata baza ko libérer bana na ba 17h30 ba marque du trou ba tondi na Kinshasa tozo ko lakisango mikolo nyonso yo mwana mwasi ya 14 ans 15 ans au kamata ba libérer on a 17h30 na ba transport oyo ndeko désert eza difficile na ba saison en boulot yo eza koya moi nazo komela yo na 20h avec ba tentation nyonso ezali na balabala pas seulement les tentations il faut pas seulement voir l'insécurité oyo ezali une jeune fille ba libérée na 17h30 18h a commis na 20h 21h na ndako qu'est-ce que vous pensez monsieur le ministre Makere Mangou qu'est-ce que vous pensez il faudra nous eussions espérer que État, État généraux, il y a enseignement et Salema pour qu'on puisse parler de tout ça. Et ça, les makaté, compagnie cellulaire telle, pendant autant là-bas, point nayo, il faut. Donc, commerce. Bantene zo bimisa bambongo, commerce. Ba papier duplicateur, commerce. L'enseignement, est un problème moko ya, commerce. Voilà, na lingi tosu kisa, parce que ngongana biso ekoki. Mais na ba message tozwa ki en dehors ya makambu ya enseignement pour na kopesa yo liloba ya ko clôturer par rapport ya enseignement bande ko na biso ya ba service de gardiennage batindela ki biso SMS ba lobby ville insécurité bien que tozo mona ka makambu ya ke ba to ba motonde bazo ko tsa insécurité alors que ba mituka ya ezanga plaque ezali okomona ba yebo na banque mutu aliboso ko beta mbuma eza mutu wana telemaka oyo afongola la porte bolole wana azape na mundu kité mais bande ko wana par rapport ya paiement na bango na condition ya traitement nazo souligner que ebele ya ba service ya gardiennage ba changer kutu ba kombo bazo tia new ba new wana bazo tia liboso ya ba kombo na bango ya liboso to ebite soki ezani ozana liloba nini par rapport ya eloko wana new wana ekomi lokola cria nyau nyau ozo kamata ndekoeleze batu wana bazo sala mbongo ba service à gardiennage bazo sala mbongo moko ko sakanate oyibi ba compagnie bazo ko futa combien wana sécurité na bango bakamaliza sikoyo sécurité na bango wana banani basala ka sécurité na bango balati eteni babolole na biso yo balati bango ba tenue bon excusez nga terme mais je veux dire pourquoi puis ces autres soit ngai balati bango ba tenue baza ko futa bango $100 yo mutozo la lycée libanda ozo kamata oza kufuta ye $100 mais bakolo ba société wana nyonso wana toke pa ministre de l'intérieur bakolo ba société de gardiennage wana nyonso bapaya ba libanais ba belge donc bapaya nous ne sommes pas des xénophobes bapaya wana nde baza kopesa musala na bandeko na biso mais loko toza ko dénoncer awa société ya gardiennage ata mon côté à 99% eza ya ba étranger mon côté afutaka gardien mon côté afutaka sinzili oyo alalaka libanda balati kaka teni afutaka $100
mais na société oyo tokotanga ngo biso tozala ya totangaka Oui. oyo totangaki excuse-moi tu peux m'aider de que les heures puisque liste ya ba parents ils tellement molai société wana bakamati Asco baza kofuta lisusu même $100 te bakomi kofuta un forfait de 50 000 francs congolais na bato oyo babololo baza kolalaka libanda wana 50 forfait olingi pete musala peza na Kinshasa te longwa na yo kende funda le chien passe et la caravane aboie changement il y a babiloko inversé toza ko inverser c'est ce que yo la pyramide mon côté na batwana bafutaka moto $100 ba société wana nyonso bande na biso ba libanais ba belge ba indien batwana ba propriétaire ba congolais na limité que bazo représenter même 10%. Toute la sécurité est entre les mains des étrangers qui sont très forts, hein? Attention. Le gars d'hôtel de tout le monde bango. Mais société wana tutangi baza kofuta 50 000 francs congolais. Asco 50 000 francs. Asco. New member service, ceux qui new member service NMS. Mon côté a comme $100. Mon côté a comme $100. Na batu na biso nyonso ba deko na biso ba congolais o balala kalibanda wana. Même ba likonje to mona ka bashitaka donc ceux qui ba lingi ba tele. Mo sala na bango koliaka ba manga ata etelite puis c'est ba mien. Oyebi mien nzala. Ba komolia ba spécialiste ba manga. Koliaka ba manga batondaka na manga donc moko azoka $100 azate atabiso batibiso oh bon bino futa combien etc moko te ako kamata na bato to saka na bango akozo 50 000 francs congolais toi un congolais ah Moïse Katumbi chapo soko za na $100 te ya kofuta mutu na yo au minimum kanga biloko na yo zonga na mboka na bino décision. Pardon? Décision à Mokonzi. Tolanda te au minimum, au SMIC, au SMAC, au SMIC, chioni, aux ans $100 refuta te au moins. Au minimum, kanga bisaka na yo, zonga na mboka na bino. Puis oye ko sala mongo. Ouais. Voilà, tokomi na suka, na lingina pesa yo mwa liloba suka. Oye bisa bakonzi. O biso tozo sala, bien que eko soa batu misusu. Nabiki ba msusu tala. Okanzi to sa mikolo boni ba okanga ba chaîne na biso. Voilà. Tala ozomona ndenge batu bazotoka. Nanda ku mutu azotoka ayoki mulunge makasi ka pona mwa. Liloba nini na bakonzi o bazolanda. Na o etali mwana mboka maker mwangu na o etali rentrée scolaire. Et puis liloba nini parce que ba service ya gardiennage. Anera zalaka na kati. Ba service à sécurité za la kanakati mais généralement bango nyonso tout et komi kaka ya ba paya ya ba belge moi si oyo soki ya nini mususu service mususu belge wan azolo bana bato que nazo futa bino $70 nazo futa bino $70 oyo même l'état na bino azo koka ko futa bino te qui a dit c'est vrai et c'est vrai mais nazo lobati biloko wana bazo landa oyo l'état na bino azokoka kofuta bino te kofinga ka ba congolais nde bazolala libanda ba congolais nde ba miyibi bakoya babeti masasi ya kufi bana na ye batikali oyiba bandeko to ya madossier ya ba chinois tangu baziki basundoli bango bon ezali ndengo wana na linyo pesa moi message asuka na ba konje o ba kolanda message asuka ndeko Eliezer ezala te lokola émission tozo sala eza pa na kotumona ba konsi non ezali émission toujours ça la pas na ko informer ba konsi toujours kama awa ndeko na ngai par exemple Bahati Lukwebo ministre à travail na senga ki na mikai ke nakuta na ye mais ti de loyo na ka oyo ba chino yo bazikisa ki ba congolais INSS ezalaki te ba droit ezalaki te ba congolais wana to sali ndenge nini na lancé message na ngai epa ya ministre Bahati Lukwebo suka kolinga na ngo beta tolo awate na numéro na ya za numéro na ngai mais yanga bati yango bouton moya komona excuser te ministre na biso
ministre asali musala moko malamu mais asuka na likambo wana te maker mango tokoya tokomengake tosenga oyamba biso topesa ba information biso musala na biso ezali nde ko informer na bakonzi na population makambo etali gardiennage na kolobaka ka ba dossier ngo paye les kate omoni Jupiter wana ba misaki globe hein? Donc la terre la terre est tellement lourde que atiaki libolongo moko na mabede on peut pas aussi tout embrasser yo nanga to bongisa mboko yo te ba yebisa bino bino nde bo bongisa mboko yo te yo bede ko informer bino na makambo ezo leka na pembeni na bino na makambo bino bozo kanga miso bolingo mona te ko bozo ko mona motakamati ndeko edese la main à lingala ba bien zango nini loboko te loboko ezali mobimba bon kaka parti oyo wana na ebite te olingi ndeko loba te na ebite nde omonaka bakamati parti oyo azofongola misapi bazomona puisque balobi bana il faut bayekola lingala na kati ya enseignement na biso soki totangi kombo sikoyo ndekoleze loboko ezali oyo nyonso mobimba papa mole azaka gestion du coq-à-l'âne et bongo à partir ya wa babengaka ngo nini pona nga nakanisi na sugisi wana voilà bandeko balandi asukisi wana biso beto sukisi wana pamba te eza émission moko tozo sukisa il a fallu quand même pour na bo se détendre moi muke nde spécialité ya ba mission neti o ya biso eza ya ke okanye lonyo lelino après okimo aposa koseka ekitisa yo ata mwa kanda parce que tala ndenge otoke mission mobimba neti eloko mususu olongoli na sapatu ozoni ata mabele pona ozo ata mwa malili wana ya kati ya mabele ezaka makambo posa na biso eza ya ke papa le wan lobi ke biso toye ko bongisa mboka te ngana lobi toye ko bongisa mboka parce que mabeto koloba eza pona esila eza neti tozo betela bino maboko te hein papa lelo soki ozwi place ya kozwa ba responsabilité eza koloba te ke yo za mayele koleka ba congolais nyonso tu te eza ngonga na yo eza makambo ya alliance ndenge bozo sala na makambo mususu ce n'est pas que yo za mayele koleka ba tu nyonso lelo bande ko na ngai soki to négliger éducation spéciale rentrée scolaire lobi to kozala na ba kuluna combien ceux qui t'ont négligé éducation, toute cette éducation à condition moko boyake baboti bakoka kotangisa bana te. Tokozala na ba voyou boni. Les leçons qui tomatisi, yango na zolo baboyi. Nous devons tout prévenir. Na makambu ya que les leçons qui tomatisi ne tozolo bawana. Bana ba policier, o bazo batela bino, bazana kati wana. Ba oyo ozomona mama oyo bazwaki ba mai na ye babuki babwaki ye kuna ba abukani kutuloboko ceux qui ont vérifié ceux qui moi cha soldat te moi cha policier pona rentrée scolaire oyo ezalobi bana ba soldat batikala ka pona osokola ba mituka na bino et puis bango babatela ka bino wana tolobi te problème ya éducation esengeli totala ceux qui ozana facilité ya kozo yango oyo ba billet de vacances etondiao to sengi lisusu boya na misusu soki ezali biso to kolemba koloba te jour to kokutana na mwana mboka maker mwangu famba to memelie ba billet de vacances to pesie to tunye mutuna to kende ka ko informer yete to kende pe ko tuna ye o ezana mitema na bino comme ça ye moko la bouche autorisée biso to zoloba to za ba informel Nalingaki kobakisa ndeko Elise. Na bika keso ki na lobi okozwaka eloko. Yo pesa nga posa na loba. D'ailleurs otumolaka mingi pona ke na loba. Oui. Na bosalite mama Thérèse Olenga. Oui. Ministre na biso provincial au enseignement. Ye na mokonzi na ye André Kimbuta Yango. Bokovanda nie dikambo boyebi yango te. Ya rentrée scolaire boyebi yango te. C'est dans 5 jours. Bokamata ba mesure pendant que makambo biso dénoncer bokamata boza ba mesure ou bien bokobeta ngo kaka na passé simple on a yebaka que na yebisaka que la caravane à bois
et le chien passe. Moyen, botikala nien, ezate. Il faudra, vous êtes obligé de réagir. Car qui c'était consent, ou alors, bon, par parole, sur Barolobake, binonde, boza na base, il y a situation, binonde bakonsi. Bangonde bakonsi. Donc, boko vanda, niente. Mais c'est le ministre Makere, na ebisio, lobby en première heure, na remera déjà na numéro et à l'Oyamangaïte, soit ne fût que pour rassurer les Quinois, pour la rentrée scolaire. Moyen, ministre Makera Vandanien, exact. Maman Thérèse est à Yamakabiso. Très ouverte, na Makamita dit, mais Tokota a courage à Kamataz ou à décision, na ba dénonciation au Yobiso Tozakosal. Il n'est jamais trop tard. Ba parents penan ba songi ba biloko wana te puisque ba pena mongote, nan ba futi pe bangote. Nous ne venons pas ici pour faire la subversion, pas pour faire la politique. Nous sommes dans le social. Un problème, il y a enseignement, rentrée sociale, ba prêter biso, ba intention, il y a ma BT, ndeko, et les erreurs tamboué. Na comment on a tamboué, ngani na opeso, comment on a tamboué ma casse. Na linga pe confondre ngate. Na batamboué, oyoyo, ozo ba kombo na bango. Voilà bandeko balandi na banzi ezali ndengwa na souci na biso eza komona bakonzi bazwa décision na ba mesure d'encadrement. Et non kozwa décision kana to ki ba dossier ya lufu oyo ministre akota na bureau na ye azwa décision produit boye ko tate ba ebisa ba congolais te ba chango na se ba kit après nul n'est censé ignorer la loi. Te wana za loi te papa. Wana za loi te il faut ba tubaye ba ke mobeko boye ezwami. Ba Congolais ba ko vivre ndenge nini. D'un côté opération Buka Tumba boto la swami na mukongo talangondo. De l'autre côté muto a moto abimate. Même ba o bazana ba service de gardiennage. Mais kaye na François koyoka ba licencié bazana kati. Ba gradué bazana kati. Tellement que musala moko e komi alinya ba kisalisusu. Ndeko eleze. Zana noté. Biloko mususu nous on est l'église toto mirato zala l'église bande kona biso ba wewa ba manseba bujibi mpato puisque ba mesiro baza kozoela bino boza kolela wana molier bomona ki ba buka ki ba biloko molier ka on a ba caméra mon général avec tout le respect c'est 5 ans ya ba caméra na ngana ba rembourser nga ngote pour na bino ba wewa 80% ya ba batu ya moto baza ko porter casque te 80% ya ba moto na Kinshasa baza na ba plaque d'immatriculation te. Il ne faut pas être un négativiste. Bilo comme sous pays il faut to funda bino bandeko na biso ba wewa ba manseba ona zoroba mujitunga ja Congo bujibi mpato kwata immatriculation plaque balabane ni tiango na sima ya moto na yo yo bayo ne ozolo baba minoko na ozolo plaque kwata tukutuku mu machine wewa kwata moto nani babenga kango casque kwata casque c'est pour ton bien, c'est pour ta sécurité et la plaque c'est pour t'identifier. Bozala kaka wate bokomi ba victime o baza ko beta biso baza ko beta biso toko sala émission toko lakisa bino boza na ba plaque te bozola ta casque te et comme ya casque et ko pesa pe ebola de bo distraire biso te boti a casque na bino bozala immatriculé et toko mona à ce moment là comment est-ce que on peut vous défendre ceux qui tracasserie les kiminki tobo sana pe batuna biso ba roulage te rentrée scolaire nabino na bawe wate na population te. Merci beaucoup ezali ndengwana tokosenga pe na ministre ya travail et prévoyance sociale pour na bande kona biso ya ba service à gardiennage bota la peli sukuna e kopesa malamu ministre ya intérieur ni mission passée to félicita kio na ministre ya santé parce que to lobi que tokovana ka ko critiquer ko bimisa mabete soki osali musala malamu to ko féliciter yo. Mais ceux qui ont sali musala mabe, en tout cas, moi, été. Nabandi to sukisi wana. Oh.
Yo na ngai to qui s'arrête. Oui. Tozo ka banyamu nyamu. Ya ndenge nini lisusu? Avant les 15, les 17 et tout, les 20. Gouvernement ezo bima. To ebité hein banaliste. Gouvernement ezo bima. Tika habitido ya okenoluka ba makasu. Makasu ezo mwana isusu te o ya ba Congo. Et comme ba chinois ba komoteka makasu oyo ya ngwanzo. Kendo olukate ba makasu pana ke ba maintenir on a place, to ba nommer on a place, na place wana c'est ce ko batiyo ozo sala pe eloko moko te. Nyamu wana tozolo ba ke toyoki ke avant les 20 bon, tozeli pe minga, tozo tala likamango, yo c'est ce ko lingi ba maintenir yo en tant que ministre na ba makambo nyoso zolo ba solution zo mwana te ndeko Eliezer. Pour tout le monde, je suis à répondre. Il y a malo, il y a pas de ceux qui se libèrent. Merci. Voilà. Et ça, koloba que koluka koza la libella na gouvernement, alors que présence na yo et ko servir intérêt général te. Banda o vanda yo mo kaka. Cabinet na munoko mboka. Ozo mutu na musala pasi. Ozo sala loko moko te olali kaka. Makambuto koloba yango wana. Na bandi ba cérémonie wana. Bato bakota na basambetu tala sukebele abimaka te bamona ete akobimaka mokolo gouvernement akobima ti tala manzaka manzaka neti oyo tomonaka na film moko manzaka donc kuna na sambetu nganga loba na eke na basusu apembe ezo baluka sikoyo balobi ke ebola ezo na banyama oyoki ba chauve souris bazo mema ebola eza kosala passe eza comédie to kosala te eza eloko ezo sala biso pasi na mutema tokoyoka malamu katangu tokomona changement rentrée scolaire banani bakotanga bana ya babola bakotanga to bakotanga te parce que eza émission ya babola bana ya basoda ba militaire na ba policier bakotanga to bakotanga te eza mutuna to kotuna bande kona biso ya ba service ya gardiennage bakofutela ndau kana 50,000 francs wana bana na bango bakotanga to bakotanga te eza ka mituna to koloba atako babola ngo mikolo bazwa ka solution to mona ka bango te soki omonika mutu aye koluka biso loba likambo ibimi wana kolaka yo abimi penza lembi nzoto metangu nzoto ezalaki makasi ozalaki koluka biso to caméra ampoule micro signal yango yo bapesi ultimatum na bakolo ba chaîne oyebi mbongo bazo senga nyonso to cha ofele bo senga pe l'état tiela bato ofele nyonso. Merci tokutani lisusu parce que ceux qui te meli mingi muto akopike crise to mona ni lisusu. Merci. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Babola babola bola mukae émission na bino elingi banda Adamu na Eva boye kosala ninyawa lokolo moni biso awa tozali babola iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji